Neti mongali avandia. Moussala mongali s'il te plaît. Viens, pardon. Bobé télé maboko s'il vous plaît. Tito mongali. Aouti musika na États-Unis. 8 weeks okomona ke suki na yo ekobota lisusu te bisika ongo utiliser mona mapeka na bisika na biso basi soko lati lunette te lumière oyo ekoki koboma yo misu eza bien te mpona misu donc yango bapesi biso lunette oyo odefriser suki et defriser swinga na moto na biso yo pardon kende osokolanga moto ezo lelo c'était vraiment joli donc retala ndenge ekangi nga nzoto et sexy wapi. Ezali carton comme ça dans un carton oyo batindeli biso torotala ceux que ezali nini nga na bino ensemble donc voilà un carton na biso ezali high school hair remover device donc c'est ça eza pona ko longola ba cheveux comme bomoni na compagnie so batindeli biso high school oyo hair remover. Thank you for sending this et là on a sepé non parce qu'on utilise toujours crème et là ce qu'on utilise pendant 8 weeks comme on a que suki na yo ekobota lisusu te bisika on utilise mona mapeka na bisika na biso basi na makolo na maboko okiko utiliser ngo donc là na kofungula na kati total na kati na biso ndenge ezoya comme ça et awa tozali na book na biso comment ko utiliser ngo et ici bazo lakisa biso babisika oyo koki kosalela machine na yo ça vient comme ça pe ezolo babisika oyo koki kosalela te derrière comme ça c'est-à-dire bisika oyo koki kosalela na bisika kosalela te ba yeso pe ke comment kosalela ngo donc kosalela ngo na elongi okosalela ngo na mapeka okosalela ngo na maboko okosalela ngo na makolo okosalela ngo na mukongo okosalela ngo pe na bisika na biso basi donc epesi biso pe ba couleur à skin color oyo kekoki kosalela eza wana ba type of skin color et bisi biso ndenge ya kosalela na ndenge ya kosalela te et na kati na biso to na ba box donc voilà et comme ça et machine na biso même machine de c'est ça là ça vient comme ça comme ça lazare il y a eza lazare zolongola suki bisika oyo lingi donc voilà et na peine comme ça ok et na ba brosse oyo pour na ko aider que avant que o sale la machine o sale d'abord o ezali ba gilette oyo donc ça vient comme ça avec ba gilette oyo ndi bozo mona ba gilette oza ke ozo okolongola na suki so comme toza la suki belé première fois ça elango okolongola d'abord suki na la gilette après nde oyo ko machine na yo okomiko first bisika oyo olongoli basuki pona ezala rapide pa basuki nyonso vraiment ekende. Ok les belles dames, on a la semaine comment utiliser high school hair remover au ba pesa kingai na ngina shave na maboko na ngai na utiliser ngana bino ensemble tout le monde ndenge ekosala. OK et la première fois na nga aussi ki na utiliser yango na tiango déjà na prise donc il faut tirer na prise après na ko tiango nako fungulango parce que comme moni keza off nako chango on. OK tout ça focus na maboko comme moni awa ndi place na zomeka pour ninga toujours kokata ba poil na maboko nanga comme to comme na été comme ça na moi comme ça ezalaka bien et ça la penza maboko propre donc voilà na longoli quelques ba poil awa mbal boso na sale la gilette na sale la vraiment gilette te comme bozomona gilette nanga ngwana so botali awa bozomona très bien que ba poil ezate bomona ke salinga lokola grès parce que na longoli ba poil parce que lokona ko sala next ezali ki kola talinette na ngai comme bomona ke to kati o ezali ba poil nanga na maboko parce que avant que o sale la o ezali machine na yo il faut que o kata d'abord ba poil na yo et machine nanga ana ko pelisango boki makelele o esali donc ezali na volume 1 loko za première fois nanga kesi na salela
na kotia ngo na volume 1 na meka na mona ndeko sala. Voilà, là na kozala concentré bisika o bomoni ke to longola ki ba poil na biso dans net ozo sala ke lumière wana ezobima ebomanga misu te parce que soki olati lunette te lumière oyo ekoki koboma yo misu eza bien te mpona misu donc yango bapesi biso lunette oyo nake na température 2 totala na température 2 soki ekozala vraiment très chaud. Donc voilà kaka bisika oyo nakataki ouais température 2 ozomona ke ebimi mwa moto oui température 2 eza mwa moto donc si je pense que c'est comme dans 5 eza vraiment très chaud ba poil nyonso eza awa mais awa ba poil eza te botala awa bozomona ba poil comme ça biso pe mwa mwindu mais to omoni ompa yake poso na ngai ekomi vraiment kitoko. Oh my god nakovandela ngo mpona kokata nyonso maboko mobimba. Tozali na gilette na biso avec na lunette na kofungola machine na ngai to na tchon na level 1 parce que awa ezalaka vraiment sensible na kolata lunette na nga obo obenga ngo gogo tolata lunette na biso et là na kobanda sikoyo ko appuyer bouton na obanga na bangi na zaka moto après 8 semaines au monde qui va poil non et stopper ko bota li sous te ma belle là vraiment na pesi concerne bato balinga ba poil te somba machine oyo information nango nyonso machine na biso oyo ekozala na se ya vidéo. Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez très bien, ngapinaza bien par la grâce de Dieu. Donc voilà, on a ça chez Yoyo comme vous monde comme ça na ekosala suki non ça suki mikusi na ta perikte non ça suki nanga ba défriser nga pa Yoyo asenga suki nanga mikusi na la sortie nazo bima lelo nazo kende soirée à V12 asali soirée moko lelo Hans le Zolo pas kozala na pourquoi pas le thème que nga ba comédie il y a Hans le Zolo ça fait longtemps peut-être que tout le monde a et pourquoi pas to ki na bino to que soirée on a bino ça la ka bien moi sorti to bima na Ems. Donc voilà Ems ko tikaba na pa mama nga na eshoyo ko sala suki voilà la solide na bino air moko à tout à l'heure bisous bye. Ok ma belle on est comme air basala nga suki batinga défrisant parce que on sala suki nanga moko comme bobi ki na kata suki nanga donc on a ki d'abord ko défriser suki et défriser swinga na mutu na bisi yo pa donc ndo sokolanga mutu ezo soit azo sokolanga na maya malili sala kinga vraiment mutu kitoko et relaxa kinga mutu ko sokola ka suki na sabeza la ka ndenge musuki ko sokola na ndako après ko sokolanga mutu défriser nyo selongo na mutu après wana ki ko changa couleur parce que nanga ke suki nanga za couleur à mwindu comme nga suki nanga za vraiment noir te nanga vraiment za vraiment jack wana ya black après tinga na kati ya chez soir comme ekawusanga suki comme sanga suki mwindu après wana akoyasi kokatanga suki nanga ko bomoni ke suki nanga ndenge ezali oui akokatanga suki et akosalanga modèle donc mikolo bobi ki pa na biso vraiment moi eza makasi na ko mo préférer vraiment suki nanga ezona mo pepe to biki to kozongela ba perruque oui mais to tika pe mitu na biso ezwa mi pepe et ça la ka bien makasi. Donc voilà après wana suki nanga esili tande salinga modèle moko vraiment simple mais c'était vraiment joli que j'aime et c'est comme si que ça chapeau mais eza chapeauté eza suki nanga naturel akatinga na semi kuse et liboso suki nanga chakinga brésilien ya mwindu pona esalanga mo suki milai comme bomoni wana na sepele que le modèle nango bimaki vraiment simple mais esalakinga joli. Hello les belles dames, voilà, là tokutani encore, wana na ce qu'on a voiture, to bongami, na toujours on a Ems ça va? Ça va très bien, tout ça va? Ouais, ça va bien. Là to kende soirée, ça fait longtemps que tu es ensemble. Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Ah non, bana baye ko bana biso na ndako, bana bino momo. Delicia. Delicia. Ba mona ko souter, ça fait longtemps, on mona la télé, qu'est-ce qu'il y a? Non, juste ma occupation, on est là, on est toujours là. C'est ça. Loin des yeux, près du cœur. Près du cœur, pardon, à vous tous les belles dames. Donc voilà, là, voilà la carte suki na moni, il y a vraiment très bien celle là qui toko. Mais qu'on a
mis ma perruque, donc suki naturel donc os. Non ba mingi te bale belle dame mona to kento mona soirée na biso ndenge ekoleka. Ba bipe ki en solo azana soirée wana lelo. OK, to ke ko seka to ke ne ko grinoter. To rater na France, mais na Londres to rater té. OK, bale belle dame tout à l'heure. Bisous. Voilà ma belle, wana to komi na bikina la sabino look nanga avant kina kota robe nanga ona te suboye bango lisusu eza robe na biso ya belle barnette to sala la vidéo pour nango na tiango lelo, c'était vraiment joli donc retala ndenge kanginga nzoto sexy wapi. Après on a attaqué sapat nanga Christian Louboutin et sac nanga ya Corgate donc look na biso qui est vraiment simple et voilà wana to komi na kata salle comme vous mona na kangana mobile nangai to que l'examen moi week-end ensemble et ça la kaka bien donc voilà tout le monde les belles dames la rose nabiso les belles dames nanga bino bongo voici pour vous mes amis l'otage si vous avez reçu vos applaudissements merci naïga et pas moi la motion à la réception de vie tala mboke weko komiso baba le roi Londres ezate naïga à la réception na MCA na bandie no good morning ye pas on senga good morning nous on c'est les marquis atalinga ministère it's you ministre maman azo comprendre te eligoloba na tena la tala na sima na eloko za na sima faire ma personne n'a pas faire mais voilà na zu faire na tala na prise bo emeti canon siko luka explication on vient de vous expliquer moi sa réception faire ebeteli canon nengeni yango je profite pour cette occasion na remercier Congolais nyonso avant dans Angleterre. C'est pas facile. Au Timboga Kinshasa, pays de soif. Oye awa, yekola anglais, lobaka na bana, kende musala na anglais. Ba femme de chambre bazao. Bazali. So bozabo utomola maboko s'il vous plaît, femme de chambre. Na bosenga na ba femme de chambre nyonso bazawa. Toko honorer Papa Wemba. Papa Wemba bazaki koloba toujours. Tant azoyeba azoka lokola azopla. Papa Wemba kufa na esika ya musala na podium. Na osenga na Congolais nyonso azawa to honorer Papa Wemba. Kufa esika osalaka. Femme de ça. Ngai awa te papa. Bana bazali. Otandi mbeto ya liboso. Baba Salomon na yebo 15 mbeto otanda. Ya liboso. Ya mibale. Ata ya 5e okendaka te. Po oyebi na poto misala musuto ozali ko néglige na Kinshasa. Mais a oyeba changer yango na kombo balati yango kombo mususu. Neti mongali avandi awa. Musala sa mongali s'il te plaît. Viens pardon. Bobetele maboko s'il vous plaît. Tito mongali auti musika na États-Unis. Anglais États-Unis na Londres, deux choses différentes. Na pesi ai ya zonselinga ndembi. Mongali, oyebi asala nini na États-Unis? Musala na États-Unis na Kinshasa boyebi to benga woni. Donc da tele ni boye muta plus na Amérique. Banala. Mais so ya na poto ba changer yango kombo. Ba benga woni ni en Angleterre. Kolo automatique. Basata wa nini? Pima. Pinman. Tala kombo kitoko boina musala mabe bongo. Yango ngai grand frère nga o ngana landi tanga ye Kinshasa liboso akomela awa Venus. Tanga komi babandi ko tindele ba misala musala liboso ba tindela ye ya ko garder ba mbwa. Amonika boyebe ngo zansuki nini donc boyebe ngo te yabo bimisa mbwa ke ndo so mpepe
ya monika la doki akanisi doki wana ya mukanda abina kele osala na suka wa pesa na muka atala ayepa mundele bandiko expliquer papa place oyawa muto ozo kengela aza héritier babien na nyonso na dinga ke mingi yazo ebate héritier babien na yo abiseke mwana ne alibo atala ka babise yaka na présenter héritier babimisele bo tala mbo ya munena donc musalo eli mere vala osao come please my girl darling come on please vous sentir anglais petit à petit la zo fait sonner bobete la mere vala maboko s'il vous plaît soki bomoni ba anglais mususu nazo débrier za pour na mere vala mere vala micro monsieur ça te carole take you the et ça en anglais mere vala D'accord. Can you feeling now baby yo faisons ça yes baby otala falite yes mere vala touta na Kinshasa toutine toto pomo oya simba pamba touta ina mere vala Kinshasa na ndenge ya matanga malgré toza na feti ya tozomona mere vala na maxi makambo bamoni na Kinshasa naloba to na luba te bomba tokomi na mere vala na Kinshasa na oloba na place ni ya oloba sima toye na matanga mais collègue na biso moko abengi mere vala na mpanzi o mama tosalaka no musala moko mais banda kala na sepelaka na yo me nazoka courage ya koyebisa yo te kosepela nanga tanke yaya na yo to sere na yo oyo te nasepelaka no mwana ndenge ya bolingo botunanga eza nani ebele bokokamwa soki natangi kombo wana kipekapeka donc ti tofanda wana ya sepelaka nde na mere mais orépondaki eni aza na respecte mais na suka toconseille mere parce que lelo omoni kala toyebeke kaka soki bakomende baye po to ifo musicien asala nini tolingi lisusu makambo wana te esili mere vala bokamwa te baoyo bazala na Angleterre soki omoni kipekapeka baotambola na mere vala kolo esele sunga ndeko oyo aza mopanzi na yo eza bongo te baselibatere baza oza célibataire dit amen baselibatere baza te obongo ebele ozoba ya kobatama boye boza to boza te me mabala poto mpe akoloba azali bomona papa avandi kuna ye mopanzi poto ntango alobi asa papa tali wana ye to ye te me kaka kopusa nozwa nimero butei awa na mutu na mboka oyo soki moto ayebi soki baza na problème na couple bondimango te po baréalité sebele mere vala nga na kosenga na yo bobandi deya badémarche nani peka azoya na anglais baolobango nini bakala te azoya na anglais soon is gonna be there. Donc kala mingi tazosala nini mais tozosala badémarche botala nde mere azali bamatisaki pekapeka ata moke babi eloko wana so batimbikao na nsima epusaka motu molai moke tozobunda na mere vraiment nasepeli ya tro mere auti Londres aye kosoutenir biso mere vala it's you it's couple ou singleton. I am single. Single? Mama, I'm sitting. Bomba. Ba single musuba za. Les autres ont la vente publique. Nde na sapo inaga na débat tunazoteka. Boyebi ke Gabriel aza célibataire. Siko linga Gabi
Gabriel aza lokola Karine Mokonzi bokobanda bien soka bobebani 79 live tala namona bato ya Karine asukisanga motema moto azosalela mobali na ye mokosala lelo lobi journée mobimba mais mère va là Hervé ça va mon frère omoni mère va là te Hervé oyo soni kaka boye bobali déjà timide mais nga vraimen nasepeli lelo nasuka opesa nimero awa apesa to apesa te apesa donc ebele boza otyala mere liso apesa to apesa te apesa te eza kope na ngai oyo aza na besoin mere alukanga na su na nsima ndako mere ezalaka esengo mingi mpo na nga nazalaki na Paris nayebi te soki botalaki to botalaki te botali to botali te bomoni ndenge eleki kuna naleki na TV5 Monde bazotuna ngai makambo ya swafu ya mboka ata bino moko boyokaki to boyokaki te motema mposa nabumbisa me nazotala moye nateka bosoto mboka nalobi baswafu mosusu ya buzoba me bino moko boyebi swafu nini oyo etongoli bongo eza ya nini boyebi te jamais tolalaka nde toza ebele moko oyebi na telefone na yo nini osalaka wifi mega un bon congolais sika azali nga naza na camarade moko so obenge na telefone moya yamba telefone eza te ezokanga bason mpo na nini bavideo etondi ebele ye akoki kobetela abimiseli o video ya premiere abeti boye abimisi ya mere evala ntango bazopesa na mbote na mere ntango batuninga makambo ya swafu nabombaki mpo natombola lokuma mbo yanga moko na motema nayebi nyonso nazali kokosa parce que balobi le linge sale se lave en part na anglais ngolobani le linge sale se lave en famille nini te ya yo na ondima te mongali pardon te yo na ondima te mongali le linge sale se lave en famille. There are some expressions you cannot say in English. The expression so good, but when I'm later, dirty laundry, just wash it home. Don't take it outside. Don't take it over, etc. Merci, rien à voir sa communauté. Je vous dis merci. Anglais a facilité. Place nazo vanda, nazo la lana banzala lana, nazo la mukanamu. Ata moi esenga loko. Na koloba na munogoni nazota la télévision lelo na fongoli TV na Angleterre na fongola boy na information na course nazola na telo bateku de lo mo ba bomi mutu menga nazosepela après mutu na bisinga wana ba uti ko bomamu pona nini difficulté de langue ya ona osenga na bino ebele pe na ebi a bazana même kana ngai azo seka me anglais pe azo yoka na kosi ebele ba congolais bazawa asala so ba timilete pichu azab bengana ga dilan bana balembi kotanga balete mais 15 ans en Angleterre 12 ans en Angleterre mais anglais yamoni 12 ans yawa bana basa 12 bana basawa même yemo na uti mama sisi na uti na ndabo mama sisi likamu mukera aso compliqué bango babengi bana ngamo même kana ngai ngala bana na mboko baloba français te donc comment ngala néerlandais donc moi likamu mukera bana te mais ça peut important to ko taper cours ça on a ces armes félé pour tout se défendre la biso les autres soirées toyaki poto ina tosepela
tokoki na miziki nyonso me nakopesa mpe conseil moko nasi bolandaki mopao ntango asala émission alobi sindi abengake nani sindi abengake nani bomesana mpe kobenga biso babe okoma mobali noka papa na pitu eyelanga pilipili te soki papa ya 67 abesenga babenge bebe okongo biso tozala na 32 ans mosusu nazosepela na Londres eza nga oyo na Bruxelles omoni bana mibale balati bajipe mais awa ebina yango ezokomplike nga natali bonabi wana mami coto nani mais félicitations bilamba ezalaka awa na mboko pendant ta Égypte tali na baconcert na ye asomaki awa eza makeni me bato Londres boyedenga s'il vous plaît botala concert awa zepa oyo ya stade elamba wana esasomangwa Londres kote bilamba ngai nde nayaki boye biloko nauti nango kuna me kozonga naye nazonga na jipe nayebike mwana otunaka bakestio oyole papa koma tiaki na jipe na bise mode London City me po bilamba ezalaka bablagi te. Voilà, les belles dames, on a soirée na biso ezo continuer donc moi qu'on passer temps ensemble na papa ça la kaka bien bana bazate donc voilà moi tozobi na moi rumba to bimaki vraiment kitoko nga couleur noir mingi na mona noir ça la kitoko na nzoto na biso et boye beso robe na nga ba na kotonga tonga ngopona nzoto mona na mingi te donc terre na salinga vraiment kitoko donc voilà et vanda kinga bien na nzoto za vraiment ba robe moko zaka vraiment dans ekondisa ekotisa nyonso olinge kotisa c'est ça robe ya Bella Barnett ba obatala vidéo te na ko lien nango quelque part na c'est Bella Barnett za magasin moko za na États-Unis mais ça vraiment la robe kitoko donc voilà beta tout na Bella Barnett donc vous allez décider quoi donc voilà on a na tikali na lobina na kaka e ba bina kaka moko mela moko na nga moi vena ngesa na kaka bien quoi ataku to Seigneur Jésus-Christ moko ki na fête ya balusi mai na vino na mena la ta moi vino ça la bien voilà vidéo na petite aussi ici ah ta quelques comme na un to sepeli comme na et donc merci beaucoup les belles dames qui wana na vidéo na biso na bandeli tina suka ko bosa nte kozala abonné et ko sala nga bien makasi bisous bye.